Zana kati ya rap ya Watanabe. Donc nous sommes là, beau s'abonner et ça la biso moi bien. Nabi ki ambulance yo ambulance yo. Babi yende moto na tembe. Poko ya bercer bang na eta zana. Papa bonsoir, bonne année. Bonne année, merveille batutu ba Holanda ngai donc merveille na batutu batapoto. Merveille na binotu. Merveille na papi Sibambi Luxembourg, merveille na héritier Watanabe Totorine l'ambassadeur suprême. Donc rien à dire, merveille toza toujours nzamba bateli à côté en 2019. To pese ka ba merci pour celui le Père Céleste. Donc yene mutana makambu. OK, nebi kinazana yo. Ba dosi ba yeba la bonga ambulance, ça ça la combo la point na ambulance. Ambulance le ça le bilan en 2018. De côté 2019, bilan en 2018 est passé de 2018 est positif. 2018 la route na chance na 5e vitesse. En attendant tout ça la mi-ange mi-démon, ba chanter ba comme presque pour biso peut banda ba boulot na biso ya ba animation. Donc 2019 et 2018 pour nanga zaki talaka héritier tana ba offrir nga générique à ambulance boaka 5e vitesse rien à dire bande bima ba générique ma souté. Auto c'est là, auto sala boto sabo. Non, rien à dire. Krina nini o beta la 5e vitesse o yo moza so yo kangobi. Est-ce que ça ka ngai? Ale fongola na kota na kota la time. Kuchi wata. Papa neritia na Brooklyn nga babwa kinga libanda. Wata pesinga makambo tombola yango batomboli. Amama e amama. Daniel c'est bien. OK, merci ma petite Dima, ça m'a taille faux Zino ma boko banque, Zino le ma boko banque, le ex-patron na Weranson a zuté na députation. Bon, to betara musique, azoate, aza sala combo patron. OK, c'est Zali donc il tam sous destin na ezara na musique. Ezara na mamba politique donc rien à dire. Donc on appelle ça le courage. Nenge to kansara na nenge to yebelaki. L'on propose de dispose donc courage gapo et l'ongole qui est raté. Azara Weranson l'ambassadeur donc courage. Ouais. Dodo betara musique. Betara musique. Non, ambulance à répondre patron ex-patron de betara musique. Abonne que de gauche à droite mais l'ambulance babi 5e vitesse est bêta par rapport il y a yomo là. Il y a des gens qui parlent de ça que notre 5e vitesse est bêta. 5e vitesse boba bien on deni bêta. C'est ça aussi. On comprend? Boba bien on deni. 5e vitesse est bimi internet partout batutu na habité. Yo ebindeni ke zo bêta te. Oyebi kombo na on deni. Donc on est ba batumo bazo musique na nenga polémique. Boto yebi bata monde mususu. Era yogi elo na biso olingate mais biso to yebi ke 5e vitesse on est mutu Luanda, ba Mandela Weston, ba Xavier Lopez dit Samboka batutu, ba maman aussi de le guide ba Bichou Selemani, Bichou qui noie na ba Gilo Molisho, Glody Gucci. Donc batutu ba yebi ke 5e vitesse yangonde. JP Latino Ngwanzu. Bazobi na 5e vitesse, bana Petra Ngol Kasenda na poto kolobate. Ba Jires Bono nationalité belge. Ba Josmar L'info Savimpi. Bazobi na Nikens Mangana, autobe nga kuta ambulance félicitations. Ba naoso ba coup de fil. Nana Lucien Issa. Bola. Abengi nga ambulance naozo na kota na mi ange. Nana ba garçon cher trésor. Bazobenga nana ba Rodrigue Bamana. Rien à dire donc. Rien à dire. Mais Babi 7e jour. Et bête na moto Weranson na moto na hôtel. Bon. Fongana sala musala bien pour un bête. So na sala musala bien te. D'abord ba charge le gaming. O raté pas Robi pas nani pas vibrateur on appelle sembo tabe eleki kilo. Ka charge on a boire gite. Ayesu na kwa koto yo. Bako na boki mama la bagi soso na linga mingi koto. On appelle si ba leçon. Naza tsana ba branche. Wenge tisiko yo ngaka mna binsa. La maison mère. So abeti conseil va boire grina nga. Na ba kiliku na boka na ba répétition kaka. Yango koma ba krina bango ba bukaye kito ba toyebi. Na ngolo ba mamba wenge te po koma toujours to lobela succès la passe. Fona lobela makambu nanga. OK, babi générique na biso babi ba générique bonga bo beta na Bercy comme sinon bo bimisa on derrière la studio. Mais kasi on a lobby que to sala mi ange mi démon. Boss na ba musicien ba na studio. Presque ba kalaming te ba koma presque à la fin après biso to bandi so musala pour générique et aka
Nasuka. Mais tu sais, les calamingi, tu vas contacter ambulance. C'est le moment pour les barras. Lycée est beau là, on vend la place. Na boss sanité vient les boss. Code Amboka Willy Moucheni, bandana wanda oboa kaena na zota suite. Ya Willy Moucheni, ya Willy babeta code mondial. Ba posa yenzoto yo. Ya Willy Moucheni, banda. Mais na continuer kaka. Obuka un jour. Ouais, na obuka. Ambulance to bike na osonaka bino baton mingi te par rapport à nini mais beaucoup le niveau ni ya générique et bimaka. Ngana dana pona opesa programme mouvement te. Bon, je suis un simple travailleur. Donc ndenge mutu nanga dodi shungu ayebisanga baya ya bola igenza una musika iso mobali basa ambulance toujours humble vient nanga Adèle Nsala sanga petit oli mabanga yoka ka musala 5 nini mi ange mi démon yana lobike ba chanter ba comme presque à la fin so ba finir biso to bandi musala biso ya animation so kebite to rozana des génériques pour album eza gros ya munene place ba yoka skoyo ndeto kende na Bercy na plata mais yomo obanga te ngana boka zana vejuna na obanga nani ngana banga te même na wenge ba ebeka ambulance banga ngana kuta ko meda animateur na utata ba 12 mais na ambulance na kei na oya ti na 7 jours de la semaine na zoyi makamu na boka 3 génériques et kanga et bana na mise 5 vitesse banda ko loba okite wenge bande ko finga ambulance beti tono mais babi crimo bimise boka lobby be sali somo crimo bimisi boy ba crise na ngebele ndeti mikolo na do ba cri na ninga sona e répétition fona na cri asika to mesana ki idéologie na wenge po oyo anabi nana ngotikala na pouvoir ba wenge wata donc ça c'est wenge e ba otala biso to zana ye moko le suprême azawana do ba otala fada ana clé banani tout wenge ya fo yaka toujours na cri lembola boyo kango lembola m'laisse comme la na suka moi mabanga moi dédicace na peso moi temps au bois kelanga quelques personnes au bois après na suka c'est la sport ya site na ngamoko Frog TV na kuna eloko lobate batutu babike to na répétition makambo zongi bagile menga platini menga on a baza ba famille baby lukula plus qui sont na Paris le président Pongo Pontiac to sala toujours musala donc makambo yango papi Sibambi Luxembourg on est le seul mouton na vanda na ebike ayeba suka sanda so ekoki atindila ya palais donc ina futa sunda route mutafuta ndaka za papi Sibambi on a sala écrit tango na zalaka pembeni ya bebe beba tsaka biloko na sani na melaki supu na lembola kisani papi Sibambi Luxembourg Arnaud Mandala na musika Eric Mandala le millionnaire rien à dire sans oublier déjà papi Séoul Naboka Naboka ni tango na zalaka pembeni ya bebe naona ndasuko streamer wana ebo manga makambo comprendre elika moko kamwe mwasandu mazwili bale baboti pe basa enfant biloko zoya da mwana boka to ya tepo musique ana esala ngabo nga ko sala nga publicité site na Frog TV au sala nga moi sport et sala nga bien le seul émission o ekangi mboka Frog TV suivez-moi suivez-nous bisono so total la biso na Frog TV merci au koti ba moni actualité vanda yeli kamoko kamwe mwasandu mazwili bale baboti pe basa enfant Frog TV toza wana biso tout charge makambango rien à dire. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Merci beaucoup, ambulance. On a sepeli ming mais na biki le rosol sous moi temps. On a pesi bino sur mbote ba bo la nanga. Donc si c'est bino yango, bo s'abonner à tous mes fans. Quand je dis tous mes fans, on se va comme la nga, bo s'abonner na Frog TV, coordinatrice na bino yeyo. Donc bo s'abonner et ça la nga moi bien na biki ana clé abi faut à démentir ba mo ba obimisa que alongo latino. A toujours na kata latino bo eba que l'émission lui fait aux oies donc pour s'abonner massivement donc on a triste il y a site au yeyo de Chibambe babi immeuble intelligent ah comme on a moi si beaucoup missin babi de Chibambe moi si nzambe donc bino mo besoin sentir donc pour s'abonner vraiment massivement dans site na bino et ça langa bien makasi donc bisous donc kuta na bino ce soit après
nabi ke bino mo bolandi boko zo bilo asika bo mona ba gang le kaki nabi ke en a clé titi donne moi même 5 minutes c'est en a clé tanga zo kota en a clé tanga zo kota nabi ke lo ba mingi lo ba mingi nabi ke lo ba mingi nazwa ka directement parce que moi ba faire belé la tête ma boy nazi olongwe ok nazi en a clé il y a un murmure bah je se passer que olongwe la tilo ça la singen oui voilà le murmure ngolo ba moi et le ba partout que olongwe ça la singen na yo quelque part non c'est faux moninga na répète c'est avec le ba malembo ko matsa volume parce que moninga na rép ceux qui ça contre jour te non moninga na rép sona longa na ngana yate sona longa na ngana yate donc longa na za seke na ça on a pesi ba tutu ba olanda biso na senet mana mbote na bango donc nazomona yemoko vient nga pito mavungu bambote ya trop place aux ali Josmar Lenvo Savimbi vient nga chimska bengele la mère de la terre vient nga Gauthier Mudiata nazomona pe ba master ba olanda biso donc nazomona yemoko donc j'irai c'est bonne nationalité belge pour les Catalans et Sheraton donc on est trop carré hydrokaka ok ana clé to ebike na kati ya 1000 anges 1000 démons aux achats non 1000 anges les albums ya la Polga to c'est to rochara car mo ba mungu ara ndenge za la rame les albums là c'était ça album ya la Polga donc c'est ça quoi aux vocal to participer dans mon solo vocal des alara oko c'est le solo vocal kasiko c'est tout c'est mi tout solo mais on a ba oyiba te ba oyiba te amour foutinga mona de sage zamba te sangi nyama mabena butu somo sila kamoto te parce que zanui yinzana ke mais ngana lo ba na met faut que bimisaka voya leader moko boya rango kaka na ide so na lo ba mabe vona ngai te vona yo te bato balanda biso na émission to sa no ba lobango bazo mono ye mobimba mais boya ngo mais yo poto bimisa biso ngo te naza fala nga nalanga na fala nga ezaka ke na ko coïncider pe na nuance moko boye za problème mabete so eza nuance bien so eza nzela bien eza mabete mais na fala nga bato monitor ba ami ange bi ma ba comprendre ce que identité na kula ba comprendre ngo de na wenge to ngaki na wenge to ngato pesa bango ki arnaque qui mais na mo ba cacher mo boye po ba comprendre que to za na makambo mais ce que ba yo ka mi ange mi de mo ba yo ka siko ki ngamo ko siko na ndenga nzela na ebike batutu balinganga ba kosepela quoi ba kosepela mais au c'est l'épisode bilan 2018 on est déjà 2019 déjà bilan babona nena batutu poto yo ebika tozaki frapper na connexion donc bato ebele to kozaki te to sola ipena bien te donc bilan nga 2018 eza lango bilan normal parce que en 2018 on a eu à pas faire grand chose sur le plan artistique. On a travaillé car tout ça l'album tête au monsieur l'hôtel pour travailler car sur le plan artistique on a travaillé na manzela si on a travaillé en 2018 au baroyo en 2019 mais sur le plan normal j'ai un normal il y avait pas grand chose quoi donc il y avait pas eu grand chose donc j'ai un normal j'ai les normal mais en 2019 faut bomber sonner na bomber bino ba vocal à kanda na bombelo banzela kanda na vocal mo bona na kanyon de bien te mais na mekela bango déjà mais za soukate na kanyon bien te fona na yoka ngotro ça eloko yaki ka inspiration na studio na yoki fona yoka ngona me retenir ngo na ebike batutu balinganga baza de cité Brunel Wata please mi ange mi demo eza pena makasi donc oya ozanga na mi ange mi demo na ebite oyoki pe album a fallu oyoki tous les chants minor kala la bambote ya trop place aux arts quoi. Dans toutes nos questions. Dans toutes nos questions qui étaient. Dans tout notre ami oyoki pe album a fallu bimi école. Oyoki ba chant et bexelo en plus to et long un plus to peso courage ko bosser les soudures. Na bena fa album a fallu bexelo un plus. Et bexelo tende. Je crois pas. Donc en bref, na oyoki album to bimi.
bato tout va bosser bien encouragement yo bi nganzela na kenda ngala tala nga ténoriste ngala nakoyoka oui nayoka bato tout ata wenge so ebimisi na oyoka vous comprenez ata pe président biso faire so ebimisi na oyoka mais nga atala mingi bato tola biso to mo ba cacher moko na nga mabete pona landa akenzela nini. Oui, bien sûr, na Rolanda pe grand frère na biso Ipupa abanzela mais ça va album les amours ça va donc base la mi ange mi demo zo yande beaucoup comparer si vous comprenez. Mais le nom question nga suka rapoto kabola biso patron ex patron na Zuté ex patron na Zuté la députation Zuté nani nabi ex patron je prononce très bien ex patron na Ranson a Zuté na députation et ça que boyo ye bien on ah yebite o ça encore te natala minimum présidentiel nenge fait na biso Félix Tshisekedi aleki enfin baluba pe bazuma pouvoir les tribalisme était soit tribalisme robomamboka. Mais cette fois-ci, on va travailler parce que Bakolo presque travailler, Bakongo va travailler, Bangala va travailler, Baswahili va travailler, totalement Moulouba va travailler. Totalement mais on répond à Kate. Je dis très bien. Est-ce patron ou rançon à Zuté? Conseil ni au peut savoir rançon. Est-ce que l'information nous venant est vérifiable? Non, parce qu'il y a ça. Aza populaire, c'est impossible à Zuté. Azuité, je te forme ça que Azuité. C'est vrai. Oui. Non, c'est renseigné, non. On a habité. Non, c'est renseigné. Mais ceux qui ont se renseigné à Zuté, combien conseil? Bon, dans la conseil, on a appelé ce conseil. Donc je crois, en tant que travailleur, on a le cas d'orchestre. Je crois que soit à côté du Parlement, on a appelé ça boule moya bien, idée, bien. Courage. C'est la vie. Abetara Ndoule. Abetara musique. Donc, on n'a pas confirmé que son Abetara musique, c'est ça, non? Mais c'est quoi ça? On est musicien. C'est quoi ça? Mais on le met très bien. Abetara musique. Et là, on Abetara musique. Non, à confirmer que vous rançonnez Betara musique. Ok. Nanga qui écoute. La cité, va toi, mon on est tellement polémique. Nanga on va la polémique. Moussa n'est dans Ndoulé. Donc, Alinga qui a embrassé carrière, mon robot épais, et qui bien pour naïe parce que il y a un tabou là, un tabaïdé. Alors, on peut s'abaïder sur la culture, ça avec le loba misé, va comme il peut un peu considérer dans maman boy. Mais le roi yo lobby a suité. Pour nga na vérifié. Nga na loba ni abetara Ndoulé. Abetara musique. Ok, on a créé ça à la fin, moi mot de la fin, moi des vocales et ça là, moi bien après ça linga sport et assist nanga. D'après si bambote na batu balinga ngai nazomona amona venanga Paulé Katala Sheraton bambote na yo venanga Albert Kamba le grand frère Albert Kamba Paulé Katala Sheraton namoni Chims Kabengele la mère de la thé venanga Gauthier Moudiata namoni lisusu masalanga Giras Bondo nationalité belge Gino Sele hollandais noir Gino Sele bambote na trop namoni sous Josmar Levo Savimbi et puis nazomona Brunel Ouataplis hier à Rosanga donc namoni ba jogo tout namoni le jogo magola nakasa kabushkop namoni ba tutu balinganga ko mbote ya trop quoi vocal sous vocal ko ya suka kato kabola te bazela miange mi demo nazong savoir na biloko nanga kala po eza ba biloko yanga donc nana bendanga alisi baba nana bendanga mokonzale kazadi olingo esalaki suka lilele komi amer nakoma belela bouquet de fleurs na ponsalio pona latisa chéri nanga voile nalata costume bolingo tolia sen ya lamu o bapatajaka na moto yo lingi ngana koti na ndako Josmar Levo
Donc yango wana quoi ba bisous na ba tutu ba Rolanda biso. OK, nous sommes à la fin. Et Francine Etumba, donc toujours Nathan Francine Etumba, Bambote ya trop quoi, place aux alibas, tout alinganga, bisous à toi.